lelo na moni ne makambo lelo na moni ne désert petit angonga na linga kie na pesa ke juste pour vrai asira kinga pe pour vrai soka ezala ke aveuglement na pesa ke motema na ngai na bakisa ke corps à mes esprit nyoso pas sentir ke balinga ke yekuta zo kinga polole avec idibana e bakite toujours mais c'est fidèle que je suis mon bilamba na pesa ke je suis en désert na pesa ke bolingo amona ki vrai bolingo pays de merveilles baluki et commit na mo désert oh amour en désert a trompé na love en désert a miminga voyage au désert place je suis en désert on miminga na love en motivation ce que ça là qui va préparation au coussin na activation après na commis na perturbation na soutega likolo ba déception na tikali na ba humiliation deti ba beti na domination maman m'a dit plaisir faites attention à côté tinga na yoka kité lelo na komi ko belestoma nyoso likolo molingo ya fo pays de merveilles la kakinga Bote boyi malamu une émission na biso ya kitoko makasi première édition produit par Eli El Pro. Nous sommes précisément en Angola. Na gauche na nga naza na basi ya kitoko batelemi. Mobali mususu kota tomona yo. Oh, soir, oza pona yo. Ah, Boni, oza bien? Ouais, naza bien maman. Kombo na nani oza na âge nini? Kombo na ngai DJ Tupac, naza na 18 ans. Osala nini na vie? Naza DJ. Na baton libre na yo olinga kosala nini? Soki obeti musique te olinga kosala na baton libre na yo. Bon, na baton libre na ngai vraiment nazala trop parler na travailler ma mingi. Ba qualité ya basi yo lingaka. Ba qualité ya basi na olingaka kozala na bango eza ndenge nini? Bon, là vraiment ba qualité na ngai na lingaka basi na linga mo ça za mo sexy mo taille moko neto ba na biso skinny quoi. Ouais. Ebo ba défaut lingaka kokute pa moi si tata mokiete. Bon, maloba mabe na tricherie. Awa na gauche na nga ba fille ba pasoli ba ballon na bango tokokuta na toye ba pesa biso ba argument pour la ni ba pasoli ba ballon na bango. Oza prêt? Merci. Namoni o pasoli ba ballon na yo. Oza kombo na oza na kombo nini péage na yo? Kombo na nga Miradi naza na 18 ans. Aza ba gwa mibali yo linga te. Aza ta mokete, ngalinga ba tonton. Aza mwa mokete wani âge moko donc esimba te. Olingi ete kaka po boza âge moko, bolingo eza na âge te. Nalingi ye d'ailleurs, ngani ya tondo tambo wa mate ndo bakinga aza mama na ye, aza no mokie, ngalinga mbala mbinga, et puis mukolo. Yaza no mwa mokie, aza no ba persil. Aka na makambelo ngana olinga te mbala lishwa na ngate. Soki pe bokutani na nzela atelemisi yo kotelema te. Na kolinga ta mokete ata ko solliciter non mo solliciter te, na sala kwa na yebi te parce que aza ba duna ngate. Ebo yi aza pe ba gua basi yo linga te. Là c'est katana mbopo qui les a compliqués. Là vraiment na epse ki nga linga basi mikie. Yaza munene. Aza mwindu nga linga basi pembe. Donc ata na kutene na nzela na zoete. Donc bino mbale ya pa match. Non non, yeza te penza. Ata bokute na nzela tambo tete. Mbala za no boy. Basi bandola te pamba. Alors, ici maka te ngalinga ba tonton. Dans mon na pe boza responsable te. Vraiment alobi oza responsable te. Ah, maman, tolo banini. Adik salala la mukale balingi responsable. Tika e. Vraiment. To poussa na kuna awa ekoki. To poussa na kuna to yeba ba argument na e. Les cas sont sauter maman nazo monete. Pour mbala bina linga te maman les cas. Vraiment, merci beaucoup. Kombo nani oza na âge nini? Oui, kombo na nga Tatiana Lokwa. Naza na 21 ans. O pasoli ballon non pour nani? Non, na pasoli ballon na nga. Pona donc aza na bien mais na ngambal baza na boucle d'oreille te.
na ndenge pakangi kitambala donc nalinga mbala ezala simple. Donc ye aza bagu ya mibali yo olingaka te? Non. Tatiana mpe aza bagu ya basi yo olingaka te? aza na mokuse mama okoleka ye te toleka liloba mosu eza te? naza ta na liloba moko. Donc bino mpe so bokute na nzela ya pa match? Non, mama so te aza bagu na ngai te. Vraiment toleka? Oui. Mbote kombo nani oza na age nini? Mbote kombo na nga Belvique Ange na 25 ans. Opasoli balon na opo nani? Napasoli balon na nga ya liboso ntango alobaki aza DJ nalingaka ba DJ te mpo baza bandumba ya mibale nga neti okolingana te mpona ozala lokwa mama na ye mpona mokolo na ye mosika donc esimba te. Me balobi bolingo eza na age te? Mpo na ngai eza na age. Aza age na yo te? Non, esimba te. Donc ata dérange na nzela okopesa ye temps? Na obete mbata. Ata chance moke te? Mbata. Belle-vie aza bagua basi yo olingaka? Maman, isi nayebisaki yo deja nalingaka basi ya mikie nakobenga ye te. Donc aza bagu na nga te. Bino mibale ya pa match? Peut-être otuni age takoza na ba 35 ans 40 ans na 18 ans maman. Non, alobi aza na 25 ans. Te ye te. Ye te? Si. Ok, tokozonga nsima namoni balon moko etikali. Ouais, merci. Namoni balon moko etikali kuna seka aza bagua basi olingaka topusana toyeba astiki balon na ye tokoki kokende? Topusana nani mama? Mbote mama oza na age nini kombo nani? Mbote kombo na nga Bini naza na 25 ans. Namoni ogarde balon na yo wumeli mpe na balon na yo aza bagu ya mibali olingaka? Oui, aza bagu ya mibali nalinga nga linga mobali azala mwana bois noir lateli mpe namoni c'est bon. Donc bino mibale vraiment osepeli na ye aza bagu ya basi olingaka? Te nga nasepeli te. Nga vraiment nasepeli te mama. Aza motema mabe aza motema mabe nga nalobaki nalingaka mwasi ya mokie azala pembe azala nde bolobaka na portugais molato. Mama osali bongo mpo nini mama? Osali mabe? Yo mpo kokai kozala yanga tete na bandoto bebe moi nteke na garde karuya pembeni na bimisila yo neti yo ndenge oza boye ndenge olati wana vraiment ata yo moko ti obimai na ndako na bino oyeba oyepela mpasi bato mo bazopona mibale ozali vraiment sire ke bakopona biloko ya matoyi na kitambala nga mpe natikaki kaka balo mpona oya vraiment nakoba oyo eza na kati ya motema na ngai. Laisse-moi te dire quelque chose. Est-ce que peut-être nous t'aimons où s'attendre que notre choka? Nga mpe natie yo kutuka te natikaki kaka balo mpo oya natie yo kate. So otiaki nga kate olinga otobola balo moni balinga na yo te. Zali naposa naloba makambo ya pantalon kaka nde nalobi ombe motema na ngai ekiti. Bebe. Donc bino mibale ya pa match? Jamais kutu ata na ndoto. Bébé, jamais ata na ndoto. Balinga ba tonton bois noir. Oui, pas ça. Ata dérange na nzela ndenge nini? Jamais. Oyo remarqué te kakomi na maloba mibale. Ezala te. Onga ezalaki souci na ngai ezalaki vraiment wana. Oya pembeni na nga mpona détailler yo. Bato mosusu balobi no bien te. Maman, napesa conseil à la prochaine fois kopona so te kotika mpe balon te. Toko moni nga na koti pasola. Toye poto pona nga mpe fona pona. Atokoza baguna nga te mama. Me nga poza baguna nga tonton. Talaka omoni nalina loba. Omoni ezalaka osola. Omoni ezalaka osola na mwasi soka mwana. Mo baziki-ziki. En tout cas, il y a un sentir tant. Yo kutu ata na ndoto ata na wenza bitula bébé. Ozala kite. En tout cas pas chérie. Ok, c'est bon. Vous deux, il n'y a pas match. Ok, toujours à boye. C'est bon pour na lelo, na moni ke bagu ya basi na yo, sepeli na basi te, bo sepela nite en fait. Donc, merci pour nous se présenter dans l'émission Nabiso Lelo. Peut-être à la prochaine, Rokuta bagu ya basi na yo. Merci beaucoup. À la prochaine, maman, lequel abiso basi bagu nabiso. Pardon vraiment. D'accord, merci. Beaucoup. C'est bon, tozo ya balisus mobali mususu. Mobali mususu kota to mona yo.
C'est bon, Zoa, ouais, là, Mbote, comment on a dit? Ouais, je m'appelle Eli Elpro. Au sala kanine na vie? Na vie nanga naza saper, mais profession nanga eza journalisme. Na ba temps libre na yo lekisaka ngo mingi osala nini? Na ba temps libre nanga nga na lingo kotanga mingi ba livre, ba roman et puis ba recherche belé, yebika biso bato mokili. Et ba goût non ya basi, ba genre ya basi yo linga ka mwasi azala ndenge. Ba genre basi na linga nano mwasi vont faire la kitoko nelongi. Et puis tant tout kiti sous son moni bena nzoto, moi skinny, moi Barbara, tu vois. Mais yebika biso linga ma ngomba na sime kozanga te. Et bongo eloko dit linga komo n'est pas mwasi te. Ata mukie te pas mwasi. Ba défaut linga komo n'est pas mwasi. Bon, bah, des fois, on a la te pas banabasi. Normalement, moi, il faut être bien éduqué, et puis il faut être à l'aise, et puis il faut être occupé, mobile, qui donc ce petit bon écouter nanga. Ah, waouh. Na gauche nanga na zana mulongwa basi ya kitoko. Tokoi koko makuna me. Ope singa âge na oten ozana âge nini? On a 26 ans. Tokoi koko mawana toza bakimo na bango. On peut? Mbote mama kombo na âge? Kombo na Miradi naza 18 ans. Sala nina? Na sala kedo côté. Oui oui. Est-ce que azaba gwa mibali? Azaba gwa mibali na linga te. Azaba gwa non? Oui oui, na linga ba saper te. Yango paso libalo? Oui oui. Miradi azaba gwa ya basi yo lingaka? Ata yo moko penza. Moi si munene boye. Tolo kutezo yebana te formule nango. Na nzoto na yebi te place ni bien. Ça na moi longi nde kaka. Mais nzoto ana 18 ans. Papa, otala na soni. Tolo na ngana omona teke na sana tayo. Omona na otalinga na soni papa. Tolo na sima ezo yebana te. Si tolo na nga yango sima na nga. Mama za ba kuna nga te tape na mwasi. Yo pento za pe ba kuna nga te makasi. Oza ba kuna nga te mbala ba sape ba pantalon minene bunga na olingo te. Donc azaba gwa mibali olinga kata muke. Ata muke te liko na nga za suna libati. Do ye penda ta ofele na zo ete ya bwebia. Basi abo pesa mibali problème kuna bwebia. Obi? Miradi azaba gwa basi olinga. Omona tana ye moto oseka po ebala na te. E o donc permettre olobaki azaba gwa basi. Apena mwa mukie. Mena ki mwana mukie nango, omona forme ki mwana mukie, onde mama mwa mukolo akala. Donc nazo ebate, mwana 18 ans boye. Libele déjà tamboli et qui voyage. Libele nanga papa, omona libele nanga te za bien. Ya mwana 18 ans. Otala na soni tonde, otala nga bien. Otala nga bien. Bananga na songe ya sketch nanga te na songe ya perruque nanga te na mutu. Ese nga pena koza mwasi na. D'ailleurs ninga no ba saper te. Wambala ba jana te mama ko lexete. Donc namoni ah ya pas match to poussa la. Te simba te yependa te. Boy. Alatina ba kole kange o miyake na lati miyake o zo mona ngo nini ngo o miyake te botala ngo bien o miyake 40,000 euros papa to ko pusana kuna to za ba toleka pardon ko ka ba machera boete pardon mbote mama ozana âge kombo na Tatiana na 21 ans osala nini na vie na tela nzambe na bakonza mboka. Est-ce que papa non, azaba kuna ngate. Azaba kuna te? Oui, azaba kuna ngate. Pona nini azaba kuna te? Premièrement, na linga ba saper te, nga linga mbala ta simple tala na obu. Ni bala ba saper na linga bango te, tana ndenge azaleli et les deux atiki suki na mandefu, non, il faut akata suki azala mandefu. Et mobala pembe pe na linga kete, donc mobali ka ya buyi o ya kumi latza makasi na linga, tina linga mbala ta normal. Et aza ba genre ya basi olingaka? Kotala ye ko bandali na se kino likolo nde mwa salati salite bo désordre na zo ebate. Tini pende libanda yo moko taya biete mais ozo bo linga mutu ndeti ngai te. Bota na tayi na ye na mobala te miboso o alchiki mandefu atiki basuki ondie sepe na ba chenga na ye ondinga kudu ba peton na ebite wa utu wapi mama pardon. Donc, bino mbale ya pas match. Mama. Maman, naza kuna posa dépasser ba moté. Pona na sepeli vraiment na yete en bref.
naza posalo ba mingi mama toleka bato boy ana mkusera taite te na linga mbali ba chaka choko te na linga mbali ma cha choko te ngala mwana muluba ya pembe pe na botanga bien cameraman botala bien na mwana muluba libandi suki lokola ko sude lokola mutu bakole ko ko ata ba lobi ngo suki openda bota formule nango akwa fait kitoko boy donc na sepeli fa na été mama nga pat na moine nzala to na sola te na sa loko sola na été pona linga na mibala boite donc azaf mba critère mibalo nga linga te okoleka na so mo ngana nzela pesa mbote te. Donc bino mbale ya pas match to ko posana kuna on peut pas bena pardon mbote mama ozana ajini kombo na nga Beni naza na 25 ans osala ni na vie bon natangaka na mon temps libre na yo soki classe te osala ni ambiance naza na linga ambiance makasi na moni toboli ballon na aza bagwa mibale na question mona ngina tuna ye oyo alati oyo biso na portugais tobenga yango repense kona luki yango na lingala na moni yango te oyo eza papa excusez na kosimba eza repen esume po ene tisa besume batie babuton na comprendre elamba oyo te oyeba ngo te po bozala na afrique soki mpe eza nini oyo eza jupe donc na comprendre epositionne te bon ekutana liba makambo eza te basuki likona donc abagwa mibali yo linga non ata mokete ata na ndo soki okutani na nzela otelema te nalingi komadresse na ye mingi boye te mpo aya kovutenga ebongo ye aza bagwa baselinga te mama so otalinga mpe na eli elprone na telemi boye nakuta na fimo boye alati oyo nini obengo soki kola soki makakan forme nango ezeyebana mama ere nsima nango mpe aza plan ozolukelanga baproblème olukelanga baproblème yekofinga nga alatala bilamba nga naza sape ezofinga nga basuki mandefu ate eza pla mosala nde kontaka yaya travail nabi mama nabona sumuka lelo mondeti naomona place na bando simbele place mpenza mwasi bonga ta yo moko mpenza yo bande koya aza pembe to atia choko nazoyeba te yaya couleur ka oyo monelinga na pardon ye te ye mpenza te nasepe na nga na ye te donc bino mbale ya pas match nasepe na nga na ye te nasepe na nga na ye kuna oui te pardon mama âge osala ni kombo na nga Belvique Ange la chocolate na 25 ans naza commerçant na moni toboli ballon na yo aza bagwa mibale olingaka bon nakoloba te ke aza bagu nanga te na taille déjà ça va mpo nalinga mibala milai nalinga mibala lekaka moke na molai ça va mais habillement ne mpenza esepelisinga te esepelisinga te basuki so ezaki ata lors ça va mais basuki oyo bona moni lokola ping pong na makambo osala don nakotuni question papa nina tuna boye ntango me na ndako estce omitalaki mama bamiyaki oyo eza ebele na ndako bon soki peut-être ayaki na habillement te elingi eleka soki alobi achange okoki change mpe habillement soki alingi akochange habillement bon nde abebisi aza vraiment bagwa mibale nalobi teke eza bagunanga te nalobi na taille ça va malgré tout ke nalinga mibala pembe te mais ça va mais soki okutani na nzela alati bote alati lolenge mosusu atelemisi yo okotelema oui papa aza bagu ya basi olingaka komona ye nga alingaka mingi baskini mais ye aleki mwa skini moke mais aza joli mwa lokolo etonda mama kobaluka nanu namona na nsima mpe nde eza mpo ye mpenza apengwisinga mais aza bagu ya basi nalingaka aza joli sauf kaka ana 26 ans nga na 25 ans et ana 25 ans nga na 26 ans nayebi te couple yango esimbaka nango mpe parce que namoni mpe badiférence eza nango ya makasi te soki akopermettre malgré da pasoli ballon okoki kopesi chance asoka te non te esimba te d'accord namoni mpo na yo lelo vraiment tozonga nanu boye c'est bon namoni mpo na yo lelo vraiment ya pas match lelo peut-être à la prochaine bakopona yo okozwa mpe mwasi ya bagu na yo
Bon, merci beaucoup pour une émission Nabiso. Merci beaucoup. Merci beaucoup na page abonné na biso bozwa ki temps ya kolanda biso lelo. Merci beaucoup na bat bazaki na sima ya caméra ba réalisateur na biso Mayala na Kelly. Merci beaucoup bosimbi image très bien. Merci beaucoup na ba participant na biso ba telemakiawa. Merci na producteur nanga Eliel Pro. Merci beaucoup à vous. O atana pour ça ko participer na émission na biso numéro eza affiché wada. Merci beaucoup.